Surprise, Armand Wangler, Trésor Kachil, Qualité Info. Quand tu sais que chaîne OESA n'a pas divertissement et belé, donc voilà il y a un lelo toyé ko lobela moins musique moké donc on sur la mingi na groupe auto ba benyango new style, donc new style toujours qui moko ya ba new style pe na téléphone mais ça qui vraiment disponible était ça la qui biso quelques voice to ko kango ensemble na bino, donc na voice wana apesi bapesi biso programme na bango ya semaine oyo ti dimanche et puis na makambo ndenge bazolambela bato damage kala mingi te toko lia biloko ya bien ya soupe ya bien oyo bandeko na biso ya new style, donc na Kinshasa, donc voilà toyebi te na new style nani aza leader toyebi te jusqu'à présent non va présenter sur leader te yango moni toza vraiment un peu moins partial quoi, donc voilà na makambo surtout oyo tozozwa comme information et pas na bango mais tozwa ki moko pe na émission précédente ya so botali na chaîne na biso ou soit boké na blog na biso ya na blog na biso bobeti kaka na Google bobeti kaka globalité 24.blogspot.com so bobeti bongo na Google bon na blog na biso zaona toujours publié parce que babiloko nyonso tout oyo eza na YouTube, donc vous appelez la facilité ya kotala ngo kuna, donc bokene pe na blog na biso bokomona ngo, donc pona kokende mbangu na actualité na biso oyo tozui, donc tokosenga d'abord merci na balandi nyonso tout ya Global Télévision et puis bato nyonso tout oyo bazo soutenir chaîne na biso na moni kota Canada wana na moni Irene Yimbi, donc na pesi bambote ebele et puis na moni Naomi Kakumbi ya papa na biso Jean Lambert Mokololi et puis na moni famille Mokololi ya Mobimba, donc na pesi bino mbote na kena ngambo kota Suède, donc muto alara moko oyo to monaka vraiment quand même aza vraiment de cœur na biso, donc Miss des Miss, donc na pesi ba big salutation kotozali, donc ba soutien na yo ezokoma et puis na kena ngambo ya Paris na moni Arnold Kalonji, donc Arnold Kalonji mobali a chancé la vie, donc to pesio pe bambo te belé oza toujours scotché na biso, sans oublier Emani Kaniki, donc la foudre, donc c'est on est allé, c'est vraiment les gens oyo vraiment bazo soutenir émission na biso et puis chaîne na biso Global Télévision Moscou, donc voilà to kene rapidement to kene na ba voice na voice on de konabiso na kombo ya Arkeli ni mutatindela biso voice wana ya groupe New Style wana eza mutazo kamba bango pakalingomba, donc pakalingomba ezali batu oyo balongwaki na groupe ya Héritier Watanabe, donc Watanabe pe azo évoluer bien na elle na ekuna, donc kokabona pe eza mabete parce que kokabona tango kokabona ezoya na ba groupe et ça la rapé ba oana ba kei bo découvrir pe susu génération mususu, bon eza pe mabete so moni muta komine capable à kende à ça la chemin na, donc eza na pe tabouté, donc makambo longa to pe makambo kokabona na ba orchestre eza makambo lelo te, donc biso toko senga na bango kaka to pesa bango kaka bonne chance ba evre bien na ba projet na bango oyo baza na ngo pe to kopesa pe Watanabe pemba ba big salutation musala ezo salima kitoko biso okende rapidement to exabino voice wana o ndeko na biso apesi biso pona programme na bango ya semaine oyo tolanda. Nous avons un tournage à clip semaine prochaine et puis nous avons un studio, nous avons un Nzembo, générique de Gessilaki, nous avons tourné là un clip et puis dimanche nous avons un Ndoule, nous avons un Boarumbo, nous avons marché dans le terrain tout près de la salle 5 étoiles, Odile 5 étoiles, nous avons tout près à terrain au sel, nous avons marché nous avons dimanche à 16h. Donc le programme est en
Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On est allé qui programme Oyo Arkeli. Apesi biso pour un programme na bango il y a dimanche Oyo Baozalawana na nini na Baozalawana na Barumbu. Puis nous avons qui programme ndenge peseli biso ba programme donc biso to senga na bango kaka to spesa bango kaka ba bonne chance donc ko simba quoi parce que musique congolais les lois sous congolais lobité que ono ba fanatique ka ngani te lelo comme beti no mélodie mo bien beti no ndule no bien ozana na texte bien donc bato ba tala yo bato ba landa yo et puis na YouTube ya pe na mo ba vitesse na ye donc so ozana ba fan na yo déjà ba na plus de 1000 neta ba YouTube wana donc ata bato ba ya te donc so côté élément no bato batali élément no donc tu as quelque chose donc batine le mbongo na yo donc voilà donc YouTube pe tellement to donc découvrir en moi état donc ekuffeli pété quoi donc voilà quoi congolais nyon soit capable de faire la paix YouTube na ye ezaka ozana audimat na yo so ozana audimat na yo ezali likolo donc tu peux faire l'affaire hein, donc voilà biso to ki kaka poto informer bino que New Style les autres c'est porté en tout cas à merveille bazana ba programme na bango ya malonga donc total la bango semaine oyo donc ba PC ba programme donc on a ba studio ba clip bientôt là et ozala déjà disponible donc voilà biso to zara po to promouvoir artiste ba sportif nyo surtout ba entreprise na bino nyo surtout ba publicité ce qui boye na biso to sala ramsala na biso donc musala o bino bo pesa biso oyo ba internet nyo surtout ba abonné fidèle ya Global Télévision bazana to sala wana ka poto pesa bino oyo bino bo pesi biso parce que ça système kaka ya dona donc voilà na sengi merci beaucoup na balandi nyo surtout oyo baza toujours scotché na télévision na biso Global Télévision Moscou donc voilà na ko jamais ko zanga otika ba prêtre toujours bato ba soutenir biso même ne fils que na moi message na yo pour toi améliorer et ça déjà contribution donc to ko jamais ko tika bango donc to pesa bango ba salutation na bango pour nasina lo bango da mettre fois que boteni biso pour na dédicace parce que dédicace eza photo eza elora mabete donc eza ba biloro moko eza na environnement na biso donc toza obligé photo sala yango so mutu alobi ke ngala kanga photo te na ba artiste bon italien mais photo elaksaka moi signe moko boye ya audimat. Vous comprenez? Tant on a photo na ba grande star, on a photo na moto aye ban tant on postango, ils ont pesa op audimat donc ils ont matisa yo pe donc carnet d'adresse na op ils ont mata donc yango wana moni ezala photo ezala dédicace tambolera toujours de pair donc merci beaucoup. Kasengi merci na bana Moscou mobimagnon surtout pour s'abonner massivement. Na obanda na Yves Makonda donc Yves Makonda prêtre donc na pesio bambote belé na zui Bob Fundu Baron Cash Alvin de Moscou J de Baba Dino Mulopwe Dino Kuimba donc Passima Bi Francis Moke donc vous êtes tellement belé Yannick Pero Papi Coiffe Zola Kasha Makoko Marco Mbembe Mbekonya yena benga yebongo po kombo na yo ebika na yebiango Maneken Bourreau donc Hugo Boss na peso ba salutation Kertazi Malonga depuis Dubaï na peso ba salutation kotoza parce que posa parmi bato bureau vraiment ya Global Télévision donc oza toujours na biso ou bandaki na biso tant oza na lo côté lelo pe makambo matozaka na biso donc on est toujours reconnaissant envers bato nyo surtout o baza toujours na biso poto boy tant makambo ekoma o ekomi bengi trésor aete o komi boendeni te babi to saolia eloba nani T10 donc to saolia to sobika ça veut dire pesa et au pesa mela au système a dona si on a mis ton na posa na yo lobi opposa na posa na donc voilà c'est ça la vie qu'on a sengi merci beaucoup na bato surtout il y a de partout donc sans oublier vraiment yanga ya palais
donc Marcel Kachina depuis Bordeaux, et puis Jolie Golba depuis Canada, na Pesibino Bambote Belé, puis famille Mobima Kachina. Je vous dis vraiment de grands merci, boza toujours de cœur. Nangai donc na jamais kozangi sabino parce que bino mo boyebi dengue to solo la rango. Donc voilà na sengi pe merci beaucoup na ba partenaires surtout ba fan ya Karim Mokonzi, donc ba fan ya Karim Mokonzi na ki jamais kozanga routine kabino bozo soutenir pe chaîne oyo sans oublier ye mongo Karim Mokonzi la baronne. Donc c'est moi qui confirme, donc boyo sel no mokili na quoi. Donc voilà, merci beaucoup, tokutana prochainement na émission na biso mosusu. Merci, bye. Trésor Kachi Globalité Info, Tonton Menga Lumingo.